Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. raisi na zaoge ba fendi bazawe o ba fâché mais baza bana malam ba ebo respecter mutu batsa pena mutu na place na ye donc baza bana malam vraiment donc na linga bango baleki na ngabande ko na mibali yonga na loba pena oh na théâtre photo za famille à des fois mso na linga pe mwana nga Kevin wana shwa mama na linga ka mwana na nga Kevin donc mosala nzambe mwana na za mosala nzambe na linga ye na linga mwana nga Kevin makasi donc na bana ebele mama so aboti bana ebele bana nyonso bazaka bana na yo babimika na libumu na yo moko mama eza bongo mais omona mso za mwana bana nga nyena boti na okolisa bango mwana nga oyo ozala boye mwana pena yende mtasunga libota ezala bongo mais elobite ke oyini misusu na linga bango nyonso na linga Kevin na linga Dimer mavoka na linga Vechocho donc ba standard donc na linga bango mais Kevin na linga ka epena na motema na mobimba na linga ke preuve aneke ko sambela ka ezala bien alingi makambo sambela na linga wa linga nzambe nde na linga ke na bana basi na linga ka kama na nga bibishi moseka mama seka ona ba master nanga mama seka bibishi moseka na ninga mama kalunga joli kalunga na ninga ba ba sambela ba ba banga nzambe ba ona otangelo ba banga ba nzambe lobite ona otanga pete ba ba yeli nzambe te na ninga mama kalunga kwa sambela ka pe vaneke na voyage na omona pena to prier na chambre moseka e bakata ba couleur Gabriel omoni Gabriel bato ba mona Gabriel Gabriel la sambela ka makasi mwana papa nanga molimo oui nanga Gabriel nalinga nani nalinga Irsil Peshanga Black Line mwasa mwindu nalinga leki nanga Monsanto nalinga leki nanga Barcelone nalinga leki nanga Coquette nalinga nani nalinga Princesse Ilostar leki nanga mwasa Muchopi Ilostar Princesse nalinga Aminata nalinga Apwa de Yabu ye na binga Apwa de Yabu nalinga Ifoko Renate nalingaka Belvi Kandi master nanga elinda Kandi Belvi ona master nalinga petit nanga Aida chou moi c'est pisse Aida Kapilas moi c'est pisse nalinga ba Mimi nalinga Mimi basaba Mimi balé kabongo na kabeya te nalinga Mimi kabongo nalinga te pas loba trop aloba trop nga moi j'aime pas na loba pena aloba trop ma petit nanga nalinga ke mais on les a reproche quand ça aloba ndé trop mais petit nanga nalinga Fanny Poutou bon nalinga Adogo masalanga de la paix maman na Kevin de la pas Adogo nalinga bon nalinga presque ka bato nyonso nalinga mutu nyonso oyo asala musane bien et surtout ba onde ba banga nzambe nalinga bango makasi. Mais est-ce que vous gardez toujours de bonnes relations na artiste nyonso bingo balanga o garda ba relation bien nga na garda ngo moninga na sana défaut mo na voice mo kwa na ya solo te problème te moninga na garda ngo pena na linga batu makasi mais na sana défaut mo nga batu balinga nga te ya solo bazong silanga kama mais ya butuko ka voice ngo non problème te Pomte? Yo kana yo. Voice ngo da tu ko na yo kisono na litoi o yo kengo ce que dérange te apoto yo ko bisonyo soto. Mo se sanga aveso ngo atanga kiana kata deux parties na ninga ina bosel kamana nga o chichi mame pela. OK, o chichi mama. Na sande ni voice na yo kisono na litoi yo ka après le titre tu ko bisonyo. Yo sanga na saloni na Daniel. Et ya ka question te ya bui. So lobi na yo kisayo na yo kisina nga yo o yo kisobi a Daniel ko kisavo te vraiment iso pangai. Ce qui yo kakasi. Oyo kana yo moko kana yo kaso za mabena bi osopanga te ponga kuno ata ko sopana ko yo kana ata ko sopana na ndimina sopana nga Yesu kutu masia basopisa ye bon pourquoi pas ngai Yesu masia asopana basopisa ye batu voir même batu balobake tolingi Barabas babosani ke Barabas muyibi Barabas grand kuluna Barabas assassin Barabas yo mwasi osimbika tous OK Barabas abotoli yo mais batu ba préférer ba pona Barabas babosani ke Yesu maya tsaki abongolisa on ville babosani ke mabange bonga maki mapa babongani ke bosani ke nyoke bonga na mbisi donc na olinga mutu nyonso na walinganga te voice mabe na bête naza prête na koyokango yokisanga. Voilà, il y a pas de voice. Voilà messieurs dames, c'est l'ambiance, comprenez ça. Oh Daniel, modo panzinga makila. Nga mo pesa nzanga bi nzambe. Daniel na salieni.
na finga mutu te na sa te Daniel na biso vérité moninga na linga batu mena zo ba retour ka ya onzamba ibisanga na longola sentiment na biso na ana ba komba moko na biso nga batu baninga ngate mena linga batu mais tu te reproches de rien yo moko te rien na ngamo pena za so na vandi na lobi na tepe na nzambe et puis ba priya na ngaka ndemu tisovanga ona ibisa pe nzambe bato ba sa ngama benga na se ba mabete kanisa ngata na gentillesse pamba ndé na zaka na gentillesse na mona mutu au moins na monde biso to vivre na hypocrisie mona biso to lingana ka te OK na biso vérité to lingana te ngala na bomba te na bona ngali sumu na monde biso to lingana te to za ndeni so ndeti place mo boye mutu mo boye ngana to ndeti ngana yote to lingana ka te biso bata théâtre Daniel na biso to za na bolingwa mbebo na ko mona po Daniel na yambi na samtima na batufi no kufa ta lelo ta ko kufa to lingana te tolinga nga penza na esala nga pasi poani eza batu mususu bosolo so ayebi ke ye azapiri yo azaka na yo toro kwa alinga buibui te muto azapa na o nga na linga yo Daniel te bato osko baza pembeni nzinga buibui na selepe na yinisa bango Daniel sikoyo bato baza nzinga na nga so baza na ingana zate bamonyo Daniel nde nini oza bien ba osix so ba moninga na zana ba frimele yo OK ba frime me ngamongole na ya Daniel na yambi yo me ba o baza nzinga nga ba frimele yo omona te to ba hypocrite na mona ngo na monde na psi salama mais yaboui mais lelo so to vu total ta caméra na biso lelo en face parce que tozo chité na biso déjà so ko limbisa mutu moko na plateau na biso lelo ko limbisa nani Daniel oui c'est na limbisi yo ko limbisa nani o mais so na tangi mutu ba comprendre misana na apoma batu pena na mitema nanga lelo pena ko loba ke na limbisi mutu be so na mina limbisi batu ba comprendre misana ba comprendre ke yende mtabu misa boy OK donc alors naza na problème mutu te nzambe kati nanga ayebi mais ya buya ko fanda pena bike no nga lelo na limbisi peut-être na pese exemple abi nga ya buya lelo na limbisi pena mwasi mbinga Marina depuis États-Unis Marina mwasi mbinga na États-Unis donc ba mbote na place ozali chou talaka yo mwasi mbiji mwasi mbinga ma Viviane Mama Viviane Nzumba. Ma Viviane Nzumba. Mama Gisèle Ngwela. Ma Gisèle Ngwela donc ma Viviane Nzumba, ma Gisèle Ngwela. Mama Mapinda. Non ba mama Mapinda. Donc na kraka bino na lela bino no fort. Quand nde na linga ba mama ya Rekinga Rouze. Ba mama Allemagne, ba mama Rekinga Rouze. Quand nde na linga ma Claire. Mama Pico, nde na linga ma Claire, Motema papa Valentin, nde na linga mama Nisette, Motema papa Dickens, nde na linga bino donc voilà donc moi limbise boizati bato ba comprendre te mwana limbise zate po ba kombeza trop to kutana na ye to yambani pe so benga na oyebso o me amsu na privé na ko oyebso to kutani pe to yambiso amoninga pe ma copine mais abundisa nga na butu abundisa musana nga abundisa nga ne to joa pe rôle morote nga na zana nga kizengi na joa lokwa leki na nga ida kizengi mais là msu mto abundisa nga ya joa normal azape bien koleka nga peut-être MC bakanisi ke eza ida te muta bundisa rayo ida no tanga kombone nasona nga na mystique ndo zo mona nga on a senga nzambe mo moni ko bondela bien longo na ba comportement na sale caractère non to vérité mais suivez boui OK barata yebinga pe barata ba boui so kangili kam akanga nga ba master nga ba via queen mother via kilo ya monde via yebi. Mais souvent quand tu regardes Aïda, oui, ça va suivant Aïda Nini parce que Aïda. Oui, ça bon. Aïda. Bon, toza pena tenso là ti. OK. Toza kande temps to kutena tuna to se kele kinanga. Je suis toza pena tuna to lia biloko ya to lia na biso. Mai pe to mina na biso. Aza moi malamu. Aïda za moi malamu za respect, a continuer kana ki bo moi malamu ni a continuer kaka na ki respect na ye a considérer mutu nyoso mama no so mama na ye. Ya nyoso ya na ye. Omoni eloko monsieur ezarani, Aïda za ni mwana ya ki na ye. Ayeni monde sika. Mais entourage wana ba mikolo. Entourage ba mikolo wanga. Ponga mokate na mikolo, ba misubi ba mikolo. Biso ba misula misuna hydroquinone to parola, ba produit de colis biso papa mais ba misubi ba mikolo, ba mikuli, na misubi ba mikolo ko lekanga. Ndela ba mona Aïda ye ba zwa Aïda. Ba o ba linga buibu te ba o ba na butu buibu ya beta ka ba ona molimo nde ba ya. Ba zo pena mona ba se moni buibu wana.
oleki eh baba ida bango ka bata théâtre tellement que Aïda za bongo te mais ça ida oleki buibui ana ebelote yo leki do babosa nene ko jouer nyoso na sala babosa nanga ke bafonga na fesse sika botinda nga basi bakanga donc babosa ni ke buibui pas jouer à sepel sa mukili monde peut betele maboko do baba leki nga basela évangile selon ngana c'est vérité évangile c'est beaucoup de regrets hein il y a Bouy évangile selon Bouy chapitre Irène verset kwanda bando kitana ngwa tina sese ngayo zo mona ba million na façon nyonso ka bango moko ba sa click na ba batongi ba yeso kama na ngavana vana place to zaki kingande bazo tongo ba ba boye na yose na yo na bango sakana ngati na ndo suki sakana na yo na bango sakana ngati na ndo suki sakana bongo ka bango maloba bande ko loba bango ba chanja moni omeso nzambe oboni ngamona comprendre point ngabi na kutana na nyonso bitumba nyonso nazokutana po Saint Espace alanga so nazana ngani lote na ngana za bien na bato naso so vérité so nazaki na ngana bonzambe te na ngana za nga bien na bato na mutu nyonso bitumba muso ezoya parce que nzamba koti kati na yeba ki nzambe me na yeba kende na yebi lelote na so Daniel na yeba nzambe me na yeba kende na yebi lelote ya omwe pe bitumba po na yeba na ngana nzambe te na ngana ba kombate zaika olamuki olani noka onge tongo petani olamuki yo ano telemi kombeza akite mais là na yebi ka nzambe fona na remercier nzambe na tongo pona souffle de vie fona tombole pona bolamu na ye fona tombola nzambe pona ba bien fait na ye fona s'excuser mabe ona salaki omeli sumu eza susu ona kanisa ki nzamba sepelite lemso maboko esimba ki bisika makoleniati nzamba sepelite ona senga bolimbi sipa nzambe ya ona weba so nzambe limbisa ba onyoso ba olukanga na kufa nzambe limbisa bango papa ko boma bango te posa na ngeza ba bongo na ba epa na yo poso bomi bango so bomi bango nzambe seke nga na osamu sala mpunda limbisa ba onyoso ba osela nga makita ba onyoso ba banga ifuna kufa ba onyoso ba ifo ba bomanga mena yebi ko bomanga te po bilaka malamu ezakati na nzambe limbisa bango ba yeba yo ba yaka na mboka na ona kana. Merci beaucoup Yabouyi. Le biso ko limbisi à te comprendre mais s'il faut faire aussi un mutumoro pardon. Yo. Faut faire un mutumoro pardon et aussi un mutumoro merci. Aussi un nani. On a senga mutumoro pardon non en tout cas non senga ka nzambe. Problème soupende na lobi boy. Eza na batu pe beti bango libako. Lem so za pe batu baza concerné. Lem so za batu mo pe ba Hollanda. Mobu anga fianga kande pas nous ko dévoiler ba makambo susu moi teke na beti mutu libako donc soki ko senga pardon mutu azi message nga na pesi même si mutu ala nzie mission à comprendre mal na ba o ebimi kati nanga po ba question eza ngo ba réponse nanga ma mususu penga mom na bimisi po ba condamner po na condamner nanga yote so ko senga bolimisi na sengi bolimisi na mutu nyonso oyo amoni nga na pesi ekanda na o na lobby so ko senga merci so ko senga merci na bandina ko senga merci na nzambe ya mi bandina sengi merci na maman Olive Lembe Kabila maman sociale en tout cas na sengi maman na merci na yeba ki atate ne bakenda la sombi billet na mati avion na ke Dubai na yeba te na kola na hotel oyo tanga o takanga na lala vraiment maman Olive Lembe Kabila maman sociale merci maman na bolamu na bon na pesa ka bambote na ba o ba Hollanda ngai na pesa mbote na nga na papa leki na nga Johnny Mugamba, motema mama Sandra Elion, na pesi mbote na bibishi Mayudi, moi sa pasteur Alpha Mayudi na Londres, na pesi mbote na Nicolas Atundu mama na Loïke, moi so azosika mateme ezokota na Londres. Na pesi mbote na nga na Ziko Munduti, ye na benga ke yanga ya kati mili, ya na nga ya kati Ziko Munduti, na pesi mbote na nga na Blaise Mavoka, Blaise Mavoka na pesi mbote, donc si bambote na ngana ba obaninga ngai nyonso na pesi mbote ngana ya dei mama na madebo mwana mabibi toujours combattre mais jamais abati yaya to longa ka poto za balongi donc bitumba te ye biso to longa poto za ka balongi mbote na is donc kenda papa 4 étoiles Ani libika pani ngawoni 4 étoiles motema mama Rose Kenda nani Ani Libika oh Ani Libika de moi je t'aime toujours Ani Libika Mimi Libika donc ba ya boui bino ba ngai bande ko nanga donc ba mbote place bozali mbote merci na yo pe parce que MSU on a bimisi pesa na mbatu pe et je pe place te bango merci pour na ndenge bon donc
limbisanga pena la royaka na bete liba nabi ngam nazo bima nanga te limbisanga Voilà. na bete pe libaku nabi Daniel penza ngam na bima nanga ya Yesu suwa tezaka mama nzambe mbote na maître Chabert de Bruxelles ndeka sele masamba ba bijou ba mbote na yo mbote na batu tout o balinganga na o balinganga te sans oublier mon boss aïe ya Yves Lubamba éléphant noir Yves Lubamba top vision Aïssa Zatonga Amélia Gigi donc ba secrétaire top vision quoi na ba mbote na bango yango wana quoi. Voilà, messieurs, dames, ça n'est fini pour aujourd'hui déjà. Question est souka pour notre notre cabane. Yabou il va côté biso na katanda kumoko. Balaxi biso chambre à cuisine. Même si yabou ici, il faut faire un choix. Pour ça la choix nani. Chambre na cuisine. So ba bina ça la choix. Non ça la choix na chambre. La chambre quoi les chambres? Oh mais chambre parce que chambre na olala, chambre na ko zo ta ya kofuka ma ya prier. Mais cuisine on lingana lia. Et puis nous avons limité à rouler dans l'hôtel et il y a un point dans la chambre. Voilà. Mais avant de chiter, il y a une question moi qui bon tellement que le même en bon temps de trop bon. Habité. Il y a beau ta combien de balles? C'est moi là moi. Mon copain. Marié? Il y a beau. Marié. Pour son avis marié ba nous ba ba mon ara mais à nous ka ezala. Il y a beau marié mais il y a beau ça célibataire occupé. Azala oui, avant moi quoi ça rappelle na ye, quoi ça na ye quoi, célibataire fait. Donc célibataire occupé quoi. Donc son avis célibataire occupé faut ba tout ba obi yo mo ça célibataire. Donc il y a beaucoup ça na. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, si ça se présente avec notre équipe, il y a Bionis Télévision, tu es par ailleurs, il y a il faut ça, c'est que tu es au rendez-vous, tu es au Cocola, te wane bunga Daniel sinalenga hiyo watu goyoka na tu wana foto yoka na tu wana ni ya sauce tu mara biso ya sauce ko tu zo mo sauce muke tu pusa mo pemena mwinda je no faire non ouais ya olamba mo sauce mo kolamba oui yanga donc na mtabandundu te na mtabandundu te so kolamba na kolambelo so kolamba pena na kolamba ni penza so kolamba pena na kolamba te pignard na kolamba pena te pignard donc la kaba mama bio la kabango mama bio mama Arlette Céline otala yo na mama Irène Kaninda ndoi nanga o shara mama Irène Kaninda ndoi ya bui mama Irène nangai mama tinda mbongo to lamba mama tinda mbongo la lamba mama tinda mbongo na lamba nga na olamba mama atobi ya bui lamba we nzamba sala grâce pour na yebo lamba preuve que mama na nga mère anto aza alamba ka na restaurant alamba moko mama na lamba banda tipka abatika donc so bina lamba na olamba maman Arlette Céline merci beaucoup ça n'est fini pour aujourd'hui messieurs dames l'heure de séparation est arrivée vraiment la fin d'une chose qui est son commencement c'était là la télé surprise autre vie avec maman Irène oui vous avez compris des longs et larges on a eu quand même le temps de passer des beaux moments donc c'était pas au rendez-vous mais on s'est adapté merci pour votre confiance et toujours chez Bionis Télévision la télévision autrement nous sommes de cœur avec vous bye 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 bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.